makambo ya pasi bandeko nanga makambo ya mawa kandenge nazobetela bino lisolo awa toyaki lisusu pona koyebisa bino kaka makambo ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya madame Elombe Bonette. En tout cas la famille kandenge touti biso nyonso kozwa sango awa ya kokufa na ye ebele ya batu biso nyonso toyoki eza nango ebele oyo ezolobama surtout concernant liwa na ye bandeko nanga ezosala pasi pe mawa lelo oyo lisusu ero lisusu na ye libino ba video ya makasi ba révélation oyo euti ko salema surtout concernant liwa ya madame Elombe ba video nyonso eza na poasa awa bato ya quartier na bango ba voisin na bango ba proche na ye bandeko nanga baye kobimisa ba makambo nyonso na poasa ka ndenge boyebi parce que tant de personnes déjà mitunaka akufe nini eza nini dossier eza ndenge nini est-ce que abelaki ezalaki ndenge nini en tout cas ka ndenge na uti koyebisa bino bandeko ya quartier bato ya quartier ba proche na ye bato ya famille lelo baye kobimisa ba makambo nyonso ya ndenge ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Elombe Bonette akufi ezo sala pasi ya makasi bandeko nanga komona kaka mutu alalaki alamuki boya koyoka kati no mutu akufi ezo sala pasi ya makasi ezo sala pasi penza ya mukete. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien par la grâce de Dieu. La famille kane na uti koloba awa na yelibino sango ya pasi na yebino sango ya mawa sango moko moi personnellement et uti ko salanga pasi na motema. Kande na betaka lisolo bandeko nanga en tout cas eza sango moko nga moko na uti koyoka penza nzoto malili sango oyo esalaki nga pasi ya makasi. Lelo oyo ka ndenge bouti koyoka ndeko na biso na kombo ya Elombe Bonette auti kotika biso bandeko nanga kande na uti kobetela bino lisolo eza na ba révélation ya makasi oyo euti kobima kande boyebi soki mutu akufi ya koloba ezala toujours ebele et surtout na moment oyo na minute oyo tant de personnes se posent mille une question de savoir liwa yango eyaki ndenge nini akufaki ndenge nini eza nini oyo esali keno ndeko na biso madame Elombe aya kotika biso ba video nyonso bandeko nanga eza na poasa avant na tiela bino bato asika nyonso bino nyonso bokota sika s'il vous plaît je vous prie vraiment de vous abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamu ki feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope la kate tozali na solution na gavker bona loposo totikali simate vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba hoteli lokola lilala uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pesima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension topé obésité gavker gros solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela
La santé n'a pas de prix. La famille, quand na yeb sarabino, batela santé, soki oko batela santé na yote, motu mokote akotika la ko batela santé na yote. Eza toujours important, eza toujours malamo, en tant que mutu koyeba, surtout et encore, ndenge nini ya ko mi batela. Pona bandeko na biso ya basi, oyo bazotungisama mingi na oyo teli makambo kobota, en tout cas to sengi na bino, bobenga kaka gaf cœur na lombangu, kuna ba solution ya mabota ezali ba solution na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bobenga gaf cœur na ba numéro oyo bozomona na ba bande d'écran na biso ekosala malamu. Voilà. Natia la bino na video bolanda na bukebi nga ya bino mama Etoiline Ines TV na ozonga sima pona komeka ko continuer moi analyse na biso tolanda. Bandi musala na ye comment azamu pe na musala na ye en tout cas c'est pela pour musala ne pas ko longa bana ba stress ali ngai tege mwana utana ndako so mwana utindaku azana na mawa to mwana moka seka kate asolola kate aza mwana moka azana na bizale moko toka ya kokangama atuni bana titisi na ngo ay kozwa maîtrise ya ko ba ko solola pe na bana ala kisarabana bien bimisarabana sekisarabana ndenga kosana bana na kati ya recréation so totali na TikTok ndenga sara na basi bana kosukola bilamba pe na kati ya classe ne soko koto beti kokoko ye moka koloba 8 kama na classe mutakoloba oui tango ya koma wana musto ko funga porte o ndima kite o ko funga porte mutu mususu élève mususu mutu ko funga la porte l'élève na ko sisa ko funga porte ile ya ko tele ma fille muso ko yamba binoma bango ba telemi ba ko pesa yo mutu kota ki para na bonjour le ba ko sisa ko pesa bonjour ko mana ka mama ye moko pa ya bini avana na suko mana le muso longwe na suka kuna ye abandi ko selana mais en tout cas za mwana nangai na kati ya école pe église na biso CPK yo en tout cas azali mwana mwasi moko de kimia na sepeli na ye me mawa nange ezali ete aza onga nazali moko aza ko moko ya Jésus aza moko yanga oyo azali vraiment mwana penza azalaki soki na ko somba biloko ayaka pe asomba ka pe ayamba kanga bien donc en tout cas mwana mwasi wala soka kufinza mbayamba kaka eloko mosusu tokolesa donc toregrete ke tozangi eloko moko asali nano eloko yali akinango te matière oyo ezalaki nango na kati ya motu nyonso akei nango toyebi te soki mayele yango akokende kopesa na mabele soki okende kopesa place nini en tout cas ayebi komema bana vraiment na dimension moko ya longola bana vraiment na kati ya souci o bana bazanga babosi bana bazanga ba para bana mosusu bazanga bandako babetaka bango bamema bango na lolenge nini mais azongisaka bana vraiment na kati ya kimia en tout cas madame Elombaza maman moko bien nzamba batela. Merci papa Obakisa. Oui moi je suis son collègue. Nous sommes vraiment de la même direction de l'EP7 je suis titulaire de la 5e année. Moi, je réponds au nom de M. Richard Manzano. Malgré que nous avions déjà eu les informations de son état, qu'il est toujours malade, il a été à l'hôpital une fois, on l'a fait retourner à la maison. Bon, les maladies vraiment ne sont pas... Puisque dorénavant on parlait de cancer des seins, et par après... On entendait toujours que nous, il est malade, il est à l'hôpital. Et on n'a pas vraiment précisé le nom de la maladie. Donc jusque-là, c'est aujourd'hui où nous venons d'accueillir un peu ces messages-là, brusquement que nous, à partir de 12 heures, que nous, Elombe vient de vous quitter. C'est pourquoi nous sommes en train de traîner. Nous avions envoyé une délégation là-bas pour qu'on aille un peu confirmer si c'est sûr ou pas. Mais on vient de nous dire que non. Elle nous a quittés. Donc que son âme repose un peu, puisque la mort est certaine. Merci. Toza toujours na maman Robaksani pour na descendre madame Elombe. Madame Elombe te. Elomba sunginga na bananga. Ko bana bano bazalaki na 6e. Baki premier CEO. Ko banda o batikali awa 5. Asaleli biso adresse scolaire. Apesi biso basaki bakaye biloko nyonso eloko moko ya kozangisa te aye kosisa ye libanda lobi mama Nicolas
na obina ane loka oloba te nzambe atombola yo abakisa yo kokende ndo akei nde malade ke kozwa ye eza mpe nzela ya biso nyonso oyo asali ye mabe akutana mpe kana selon les informations abelaki début information nayebi te yaya tobanda omonaka ye lisusu azoya te so totuni madame odei oyo azobela nzoto obouge ye eokutisa ye depuis quand la rentrée scolaire quand la rentrée scolaire abandaki mpe kotangisa bandi soki 10 semaine mbala moko balobi azobela toza na Yolo Sud bilomo mozomona bato batondi madame Elombe akufi bamama anga bobakisa eloko oloba ça fait déjà 36 ans nayebi nga ntanga ya mission yo bakotekaka spaghetti nanga papa madame wana do madame social ayebi atangi yawo nazoka pasi mingi ndenge madame Elombe akei toesalinga pasi tokolinga toke hotel o aza na ye bien o aza na ye ndako moke moke o aza na ya mokole tokoma mokole boye lelo toyoka madame Elombe akufi toesali biso pasi mingi na banzala nyonso tozomona nde bana baolela bapara baolela po mwana wana azalaki social eloko nini yo koloba na ye lobaka po biso baoyo tomesala biso kosenga te ke mpo na mwa yo bongo ya mari ndeni ya mari simataiji ozomona donc nzambe abate aka molimo. Merci. Madame Elombe. C'est vraiment tout. La Madame Elombe. C'est Mboma Gabouya, c'est moi madame. Oh, c'est Mboma. Madame Tobadjane Mabé. Madame Tobadjane Mabé. Madame Tobadjane Mabé, Madame, yo pesi bato posa okonde liga Christ ko koma ba maîtresse. Voilà, tous à missionné bino mozomona bato plein. Liwa Madame Elombe toucher tout le monde. Ba maman bate kakawa. Bana la bango batangaka bazolela vraiment Madame Elombe. Vraiment tous à école bakotangisa mishoni yango wana toza mishoni esika Madame Elombe bakotangisa awa esika Madame Elombe bakotangisa tout le monde bazolela vraiment Madame Elombe. Tout le monde bazolela Madame Elombe. Après ça, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Ceux qui a moni mukolo a telemi a vandia au télématique la mukolo place. Abana ko laksa bana ndenge ba bosaka na tongo, ndenge ba sukolaka ndenge do ba notion ya kala oto yebaka na kele bana ko enseigner biso nde Mama Elombe abana ko laksa yango bana. Donc ayebana ki na angle wana lelo yo yi surpris ya koyoka ete akufeli nini. Donc comment le tout ça reportage awa pour na ko lakisa bino réellement école wa bana ko tangisa et puis tout le mois awa pour na ndako isika wapi akufeli. Selon l'information zu awa sur place Mama Elombe akufi. Selon collègue na ya lobi que non azala qui semblerait azala na cancer de sein. Nous lobi akufi na problème au mutema. Nous lobi akufi donc raison ali kili kele ko bima. Vous voyez ma précision en gros tant de commencer sur place les familles na bango ba la précision akufeli nini lekaki depuis combien de temps oyo yé a akufi maladie bana ko déranger et les roni memie na liwa. Donc il faut que sur place vous accompagner na mona oyo élève bana ko ba kino bana ko encadrer en école ba Mama Elombe bana ko encadrer mona moko boya moi si bana ko encadrer na école amona bana ko lela et sa mère est décédée. Alors partagez cette vidéo et qu'on va plus surpris il est là même biso to santé moi ya zelo na misu et kotambola biso oya ça la effort qu'on a été décidé. Alors c'est ce que je vais chercher tout l'année.
Voilà, tous en avenue. Siko tozo kene na ndaku ya Madame Elombe. Na ndaku ne na Ngiringiri. De retour, la famille, de retour, na bandi ebela batuto tiko landa, ebela batuto tiko yoka awa, ba explication ndenge batu a quartier, batu o ba yebiye, na ndenge ba na classe bandikonanga bazolela. En tout cas, ezo sala pasi ya makasi, kande boyebi, ba nungu ezo tambola déjà sur les réseaux sociaux que il paraît que ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Elombe azalaki na zemi. Tango azalaki na zemi, baye kotia ye nanu poison. Après kotia ye poison, baye lisusu kobwakela ye mbasu. La famille ezo sala pasi ya makasi wana eza ba rumeur ezo tambola sur les réseaux. Pour le moment, famille na ye nanu eloba elokote. Kande na ye bisarabino, soki muto akufi ezalaka toujours na ebele oyo elobamaka. Soki liwa ekoti ezalaka toujours na ebele oyo elobamaka. Ce qui est normal. To mona tabiso ni moko na ba famille na biso omona muto akufi. Soki papa akufi bakomi koloba keno muto abomiye eza mama. Soki mama akufi omona famille ba papa bakomi koloba ya ba mama plutôt bakobanda koloba keno muto abomi mwasi eza mobali ezalaka toujours bongo. To moni awa pe bandeko na biso mosusu bazoya bazoloba keno abande kobimana mobala batu siko mwasi wana nde ayaki kobomisa ye. Wana nyonso biso to kondimango te mais eloko ka ndenga na ngamoko na lobaka ezalaka keno mutu oya kufi nde ayebaka cause ya liwa na ye. Ye mutu kaka nde akoyeba cause ya liwa na ye. Soki mutu pe mutu kingandi abomaki ye, mutu wana pe oyo abomaki ye nde akoya pe koyeba cause le pourquoi abomaki ye. Eza mwa bongo. Na minito yo tokoki koloba teke no yango emataki, yango ekitaki, yango esalaki boye. En tout cas nga na koya awa kwa kize mutu te parce que toyeba biso nyonso vie ya Madame Elombe te. Ndenge ya bandaye ko vivre ngana bino totikala koyeba te. Toyaki koyeba ye kaka na ba réseaux sociaux, ce qui est normal azaki akomaki na ye mutu ya ba réseaux sociaux. Ce qui est vraiment et encore normal. Yango toyaki koyeba moi muke na ye, moi makambu na ye kaka ndenge ezali. Alors na ye kosenga na bandeko nyonso botika biyoka yoka. Toyebi ke Congolais alingaka koloba na makambo oya ayebi te. Tozalaka penza na ba tokoki koloba ndeni. Tozalaka penza na ba confirmation te, mais tozalaka mingi na batatonnement. Au mona ka na batatonnement wana nde ekobanda kopanza na sur les réseaux sociaux que non mutu kingandi akufaki na boye, mutu kingandi emataki, mutu kingandi ekitaki. Tobosa na kapenza. Alors so toza na batatonnement koya te ke oya ko rassurer batu te ke non babomaki ye na poison, batielaki ye mbasu, azalaki kutu na zemi. À moins que ceux qui membres ya famille na ye moko aye ko bimisa ba vérité wana yango de notre côté tokoki koya kondima. Désolé vraiment pour na makele la mwana tala kaka mama etwali Nines TV zana mwana ya bébé erbo susu to sala émission yepe atika ngate azalaka toujours kole na ngai eza mwa bongo. En tout cas bo tenir nga rigueur te bo comprendre kaka pona bandeko na biso mosusu onyoso bazoluka bana grâce oyo pe e ya kolokaliser bino na kombo na Yesu. Nos sincères condoléances surtout na famille ya Madame Elombe bisika nyonso bozali toyebi ke eza situation moko eza trop dur à supporter, eza situation moko eza penza ya makasi na sambeli kaka nzamba lola apesa bino makasi parce que ye moko nde apesa biso pema, ye moko soki a décidé kozwango moyen ya koboya ya koboya ya koanga na pe ezate pe ekotikala kozala te eza mwa bongo. Voilà. Tokomi na mwa suka partage na biso bandeko nanga. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes. Kimobali esalakate, pe ezamukie. Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti ezo.
zongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na Gavcare.